Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV. Tolo bateke angasi na mesa na okota na nkamba na yaka na nkamba na sala kana ngaboy bona mona kanini niau tangu azo liba nyoka azo swaye pisi supisi galiboko suka nina kozwa tomoni ke jeteki ndenge aye bonane na nkambi kozala kitoko bonane. Je qui oye. Baye kolesa Yerusalemu oye. To pesibino putulu. Sutimuka, Tindu, Kandama, Ndi, Lukunda Ti. Pungi Anjutusu kwa Tata, Wengis. Mama kiambote kyoto awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molumo Santo tolandi mate na biso na katanda kwa nzangbe ndiki bauti kote ya biso bile ya bomo bapesi biso yangi kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tata Molumo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani liloba na yete tokomi na suka ya mubu ya l'an 2025 potokota na mubu ya sika ya l'an 2026 tozali bandimi tosala bilan na biso ya molimo posa na ye ndenge batata balobaki eke biso nyonso tokoka kokota omboka elaka mboka ngo eza wapi na Yerusalemu
abunzo tozo mona kesi to kota to tabula kala biso awa mena muli mona to kotute za boyete yango esika wana to wala attention pela muske bandenge papa fumambanza banda kikolobela yango to ya kokoma lokola kondima na biso ya tata moko azalaka na ngombe kinsuka awa ye alobi ete mukolo wana ya suka ata ndenge nini ya kokota kaka lokola botami na ngombe kinsuka koli na ngombe kinsuka bapapa tata Simu Kimbangu ya kobenga ye noko na mukolo na suka ata asali mabe na ye ndenge nini na mukolo na suka kokota kaka ata nzela ya premier poste kangami ayebi ndenge kokotela banzela mike awa papa Simu Kimbangu akosutuka yesi akotaki na Yerusalemu makanisi na yezalaki ndenge wana kasi na mukolo na suka bakundiye après 3 jours bamona ye wana abimi na kati ya mboka nyonso epanzani seboki mangai te ngana bandaki koloba eke na ibi banzela nyonso mike kasi sikoyo nazo ye noko nazo yokulika musika banzela nyonso mike wana na yebaki ebungi ndela premier poste ekuti nazo mona ngonga kudute wana mpasi te wana ezali sanote kasi komona penza na miso wana biso sito botami toza komona likambo yango yango tomitia lokola tata wana te toloba teke angasi na mesa na kokota na nkamba na yaka na nkamba na salaka na ngaboy bona mona kanini niau tango azoliba nyoka zo swaye episi supisi galiboko suka nini akozwa ye eza boye te ya biso bandimi esika wana tozala na mayele tozala bana botosi tolanda mibeko bolingo mibeko pe misala ndenge batata batikele biso jeteki oye malgré mingi tozongi me mingi tozananu yango programme na biso ya tongo ezali boye ba volontaire misala ezangaka te na Yerusalemi et surtout que tozozela sufete mususu na bandeko na biso ya presse tokota na misala ya mike oyo esengeli biso bana jeteki bakupe mokolo poso esilaki te lelo nde tokosilisa me tomoni ete eza nanu ebele plus de 340 nde tokoyoka donc ekosengela nde sikoyo tokende kozala nanu mwa pause nde na 9h30 tozongi awa mpo na remise de coupe yo papa de la ville malgré osengaki compétition ya batata na bamama mais soki tozwi susu 15 minutes awa ekozala na biso mpasi kokende mpe kozonga lisusu oyo yo lokola olinga pokwa bayembela yo na gaki zela kaka na pokwa oyo kolonga soki bamame soki batata bango nde bakoyembela na gaki encore mpe na suka mvule papa de la ville sala makasi na batata encore mpe ye président apaki azali awa na pokwa ai soki mokolo ekei Italie oyo papa président apaki bamama oye tokosilisa mobutu tokosilisa te gaki akoyembela biso na poko pita koyembela biso te na poko bokimaka na bino lendi batata wana nde boprofite bamama soki bakimi na bango na poko yango ntinsani na biso ya tongo ekozala kaka ya 3000 francs tozwa ngonga tokende kopema moke po ete na 9h30 tozonga lisusu awa na remise ya bakupe mpe biso jeteki mpona kowelela soki tosilisi na 15h
tokozala na pause ya ba fleur na ba mausolée peut-être clôturer makambo nyonso forte na biso te jeteki po bo panique Yerusalemi to tondi ebele yango ba programme ezokende ka musika mabe eza te eza boye te tomoni ke jeteki ndenge aye bonane na nkambi kozala kitoko bonane jeteki oye baye kolesa Yerusalemi oye topesi bino putulu tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.